nazokota ujina image soit image ujina image soit image c'est les unes nazokota ujina image sakana musakana ya suka ya bibilia oyo babengi koma pakalitse ozali modele ya baprobe nyonso tu na planete alina yo toujours à la page Kosona yesa kolope ya nzambe oyebi motema na yo kosi kosmato motema na boboto yo kosalisa bato kolembe te. Merci le docteur Honoris Causa, professeur de physique. Donc on a commencé avec Célesino parce que c'est un valeur sûre, c'est un grand chanteur. Donc voilà, donc on commence par Célesino et puis il y en aura d'autres qui viendront. Mais pour l'instant, nous avons Célesino. Donc et puis la porte est ouverte pour nos artistes. Tout est beau, il y a CV, KS World, il y a toute une structure et ça. C'est comme ça qu'on va danser ça.
na boye Panza sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 pas dans la carte boss Panza sango ya Congo image donc dans lobby ba site mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité Panza sango ya Congo edino image ya edino kutana ndokise moto moko tata na bino zakolo edongolo miso okolimwa Bozaki ya kozela, Rebino Sango Malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na elibino masolo ya sika, site ya sika, makambotu ya sika. Eza kaka site moko, bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi, ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te bo se tracasser te site na bino yango wana.